Église à Moukouna, il a insulté. On va comprendre. L'église à Moukouna, c'est le site. Et pourquoi ça va insulter? Aya apesa biso aya apesa biso tozosuna créer la biso moko tozokanga awa ozokopana na parti ya lelo église oyo Moukouna te na Afrique du Sud. Moukouna jamais église ya Moukouna oyo akomeka pasteur akomeka ko représenter Moukouna awa akomona tokotumba moto omoni lelo toyi na malamu tobuki wa porte nani tozo pesa pasteur mususu église oyo soi-disant pasteur ngana ebio diamatifère na mbujima yoza okomela pasteur Erne ta diamatifère yo su oya église no ana fu ici des ala sous-souté yo Moukouna yo Neveza bosala mamba cheche awa cheche na aweza lisute jamais yo Moukouna kangi cheche oyo bato bokedeke pa Kabila jamais bobosa na cheche na Afrique du Sud et puis na pesi mitindo lolenge moko na Pretoria na Cape Town na Durban partout dans l'Afrique du Sud awa aseka nyonso aseka yovile makambo ya Moukouna liswawa te tozo banda ko tambola na babisika tu esika Moukouna ezalaki yo pasteur ozawana soko changer kombo te na yo to ko boto na église wana to pesi église wana komi ya yo ozali pasteur ya Moukouna ozala surtout un serviteur un diable un démon lokola Moukouna. Donc pasteur tout wa bana ko sala église ya Moukouna bandale lo yeba ki église wana komi ya yo changer kombo to koleka wana pona ko expecter to kutika kombo ya Moukouna na yo na église to tumbi moto. Ah bon, merci beaucoup partout vos amis de l'État. To yaki en église ya Moukouna église Mobulu dans la minute yo église moko ya Moukouna e ko opérer na Johannesburg société. So ba masala na Cape Town ba katakata bozo ka ngai nde na oloba église opéré ce soir donc vous savez que tout à Moukouna donc il y a une réunion na ba pasteur nyo surtout na président ba pasteur Bibli to solo qui ke makambu ya Congo eza makambu ya mboka bandeko bako kufa yo Moukouna lokolo zo bobisa batu yo la Kabila église eza sauté to dans la Mukuse Vincent Chitamba changer combo JC yo pe kuna yo vito zo la yo changer combo na minito déjà église à Moukouna opérer sous l'Afrique du Sud. Ah oui, va combattre au Tumbuka Kadena, va prendre Kadena, va battre l'église alors pour nous va combattre, va quitter, il y a solué pour Yinda, et c'est pour Yinda n'a même jeté. Aux hommes va combattre, va Tumbuka, va combattre, va Bouki, il y a solo vraiment. Église est comme il y a 27 Chitamba, vraiment. Twana problème te mutema pasi na oyo salema mutema pasi twana mutema pasi na oyo salema tozo bate to kende wapi to suka ndeleni to apena suka to suki siko Moukouna linga boma passer Vincent yo lobini te aboma epwani aboma ete jaja aboma ete ezali wabino pasteur Vincent Chitamba. Et c'est vrai, nous avons confirmé que nous avons démissionné de la Tiki ACK. Bato peut-être Bayokaki, mais solo et pas Yabato. Mais nous avons confirmé que nous avons une communauté ACK. C'est ça. Oui, pasteur, on a une communauté ACK. Année passée, on a quitté, année au Kone, on a quitté, année à Kuna, on a quitté, Kakalelo, on a une communauté ACK. Parce que nous avons raison, nous avons dit, on a otika pasteur Moukouna. Na longwe ACK, ba réseau est belé. Oyo, nazalaka vraiment patient na lobakango. Na longwa ki, tinda kinga awa pote na ko sala musala na Nzambe. Mais makambo na moni. Succession makambu ndenge communauté zotambola ndenge biso ba dirigeant tozo kamba alobite toko ko continuer boyete
eza maintes reprises na meki koloba ko seton koloba non tokende nanu boye toyoka nanu peuple oyo tomeka nanu kozonge pa peuple oyo et tozomona résultat moko eza te na nyonso na lokola résultat eza te na patiente nde lelo na décidé na lobi nazolongwa aseka et na longwe pe communauté aseka. Pourquoi? Puisque il faut to compatir na peuple na biso ba nyokama peuple baleli makambu ya église baleli makambu ya mboka baleli makambu ya esclavagisme tozo vivre mais toza ko bouger te tozo lobelo ko mokote ngai na préféré na bima na seka c'est ya mbula sans rival to sala ka musala ndenge bozomona ba ndeko kande bozomona oyo vraiment église vraiment bakiti nyonso yango oyo libanda mutu na mutu azwi bakiti na ya pesa ona église alors aseka ekufi kande bozomona vraiment kande bozomona aseka ekufi oyo azwi bakiti oyo azwi badrum oyo azwi guitare do moyen te mais bato nyonso baza nsima ya pasteur Vincent na initiative ya azwi ya kolongwa epai ya mokuna donc bato nyonso bakokenda bango na l'église ya pasteur Vincent Chitamba. Vraiment merci moi liloba. Pourquoi Panzani? Parce que leader yemoko akoti na makambu ya politique. Alinga koti ba pasteur nyonso aseka na makambu politique. Pourquoi? Parce que lelo moko so tambola ti. As-tu déjà pensé à prier pour ton pays, la RDC? Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment de le faire. As-tu déjà posé la question à ton pasteur? Pourquoi dans notre église, nous ne prions pas pour notre pays, la RDC? Si tu n'as jamais posé cette question, il faut la poser et l'obliger de le faire, car c'est une obligation pour tous les Congolais de le faire. Si Dieu a dit dans la Bible aux enfants d'Israël de prier pour le pays auquel il les avait envoyés en captivité, car leur bénédiction en dépendait, à combien de plus fortes hommes n'ont pas prié pour notre pays, la RDC? Car il y a une poignée de gens dans la Bible qui l'ont fait comme Moïse, Néhémie, Esdras, Mardoché, Esther, Daniel et ses compagnons, et Dieu les avait assistés à travers leur pays et ils ont fait beaucoup d'exploits. Tu as toujours eu le courage de défendre ton pays, le Congo, mais tu as toujours eu peur contre les oppresseurs. Pourquoi ne pas soutenir les hommes de Dieu qui sont debout, qui défendent le Congo parce que Dieu a rendu leur front dur comme le diamant, comme il a fait avec Ézéchiel, pour faire face aux oppresseurs de la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. If you ever thought of praying for your country, the DRC, if you never do that, this time to do that. If you ever ask your pastor why in our church we never pray for our DRC country, so this time to do that, to force him to do that because it's an obligation for all the Congolese wherever you are in the world. If God has asked Israel to pray for the country where they've been deported because their blessing was linked in it, so how more we cannot pray for our country, the DRC. So you always, because there are people like Moses, like Jeremiah, like Nehemiah, Daniel and his companion, Esther, Mordecai, they've been praying for Israel. God has made the achievement with those people. So why not as a Congolese people? So you always think of fighting for your country and defending your country, but you're always fearful because of the oppressor. Why not supporting men of God, those who are standing to defend the DRC, because God has given them the strong resolution to stand against the oppressors and defending the land. So may God bless the DRC, may God bless Africa, amen.